Terminus, pour le plaisir de Fiston Pelende, patron de tous les journalistes à Johannesburg. Mbolo Yotokolata Twins Family Fashion. Miso nanga emona bato ya ndenge na ndenge, kudefude na yoka mokolo na mona yo Fiston. Imagine na yebisa veke ke ozalaka kitoko, akondi manga te po azomona yo te. Crispin Kafunda ema ebendaka plastique te kaka ebende. Je suis attiré par ton amour, esina komi locataire ya motema na yo. Karantini nango lingi apana yebisa je t'aime. Na raisonnaka jamais un jour ko remplacer yo okombla ba vide nyonso ya motema nanga. Popol Mukuna. Si un jour on recommencer un nouveau monde, nakopona kaka yo nete ministre nanga. L'auteur de mon bonheur c'est toi. Bolingo pesinga kopimela ngai yango te. Popele na yo kaka elengi. Fiston fungola maboko oyambanga. Crispin Kafunda, mon ami. Santimele qui n'a parlé à langue bato baka mwenga. Eza molimo santu te na lango e bolingo no Fiston. Amuna biso ezanga jour férié. Tous les temps koseka esengo neti nezo zame de temps. Les philosophes. Objectif ya taka balon ekota na poto. Na linga linga lelo na suki poza Terminus nanga. Jean-Pierre Minard na Dublin. Osimia limeti pembene sase papa suweno nini. Babo makamoto na petro te polamba na mbabola esengi makala yo timabanga. Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wanobomi moto bolingo nanga. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Na retrouve douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shita kwacha Pelende wenjoro yangu. Dans mon cœur tu occuperas toujours la première place. Eric Ngongo, salon de paix na Jobo. Okondi mate makambo asalaka nga yango esengi na suka se na ye. Yaya Jenga Zairoi nga na suki se na ye. Celle contre tous. Okondi mate makambo asalaka nga yango esengi na suka se na ye. Pasteur Midon Pailor nga na suki se na ye. Popol Mukuna se na ye. Se na ye. Se na ye. Ricky Nzinge, un prince à Pretoria. Rina Wumbi Pelende. Bongi ya kamba te soki oza mosika nanga. Kozanga yo na vizelo kona sutaka te. Papa lo bazanga moko koma mwana bitinda. Bajijaka moto mayele nekritire te. Joseph Laris Bongo na betole na mapate sengi molili ekota. Papi Gen, tosolo la vie. Bambanda bakati kura na kangami na sanse. Yonde Moïse nanga Fiston Pelende. Ngana botama pona kufa na yebi eza destin. Kasi opusili wananga mon bébé. Nakomi okufa mokolo liwa oyo nzamba tia na mokili. Esili te, esili te, esili te. Luzombo Tyson ya Mama Frank. Moto ezwi défaut de charge po badere mote me baby. C'était peu chéri telanga molingo na sani ye. Kotana ki yongolo te noki bajalu balokota ba remplacer nga. Okondi mate l'enfant propre makambo asalaka nga
Djobo yango esengi na suka se na ye Premier ministre nga na suki se na ye okondima te makambo asalaka nga yango esengi na suka se na ye Roger Kinzunga na Luanda nga na suki se na ye ya Mama Sylvie se na ye Rachula Caramel se na ye Correcteur News TV se na ye Crispin Kafunda tambola na mokili omona makambo ya tolobaka ngo awa pire azalaka shooté pire akoma pirate nasengi na yo bandeko ya Cape Town bokota lisolo oyo Cape Town eza ya kobouger oui tokobeta lisolo oyo mpona konuire te mais mpona kopesa ndeko oyo bazwi mwasi na ye courage mpona koteya bandeko mosusu batikali basala makambo ete yaya ndeko mwasi oyo totokota ndeko nyonso komona ye Nadine Kota Nadine bokota Nadine tuna Cape Town Kota Nadine na Jobour Kota Nadine ya France Kota Nadine bokota ndengo wana yaya totango ya mutu te to Nadine bokota kasi jeune fille oyo makambo oyo sai tokobenga ye komona ye Nadia salaka attention yo moto memaka ba camarade na yo na ndako keso ya mwasi to ya mobali makambo lekala mokili oyo dimelanga ndeko kopesa yo pasi liso to kobeta oyo esala yibongo na Cape Town na Mada City epai wapi ndeko mwasi na kombo ya Nadia ye akendaka koluka musala epai ya camarade ya mobali na ye musala ya restaurant azwa musala ya restaurant nzoka ina sima ya musala wana bakoma ikobima bongo na camarade ya mobali na ye pire camarade ya mobali na ye o likambo ya somo boy Nadia na mobali na ye baya na Cape Town ça fait 12 ans bafandaka bango mibale kasi batu bane komona bango ke abimaka na mobali na camarade ya mobali na ye ndeko Nadia abanayi koboya. Chose grave, qu'est-ce qui s'est passé? Tangu mobali ya Nadia akendaka musala na butu nzoka camarade pire camarade ya mobali ya Nadia ayaka na ndaku alalaka na ndaku wana 5h du matin akendaka jour moko o babaka yiba mikolo nyonso tu 90e jour oyibi 99 100e jour ya nzambe basinala mwana mobali oyo camarade na ye ke mwasi na yo azali na camarade na kati ya ndako mobali ya Nadia azwa telefone abenga mwasi na ye boni chérie ozali wapi ona za na ndako eske okoki kotia video mwasi aboye kotia video oboye kotia video pona nini ona azali kosala kaka osali kaka okay tia video ngana mona so ozali na kata toilette ona za na toilette na osala kaka na po yaya depuis quand osala kaka na po na chambre tia video mwasi akangi telefone plus tard moi c'est linga afungoli connexion pour abenga mobile na ye afungoli volume camarade ya mobile na ye azaki na kati ya ndaku ayebite ke mwasi afungoli déjà connexion linga enregistrer voix camarade ya mobile ali ko sa mwasi na ye aba instruction yebisa ye okanga connexion te pona kasi okanga téléphone te mais connexion de ezalaki malamu te voix ya camarade ya mobile na ye ekoti mwasi pa lobi non na kanga connexion te ezalaki nde réseau ezalaki mabe mwana mobali ayoki voix ya camarade na ye na kati ya chambre na muninga na ye pesi pito pale. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour nini mwasi oyo anandaki camarade ya mobali na ye? Est-ce que mobali bo pikili ki ba okundu ba nzoto ezalaki te? Mwasi oyo Nadia aza lokoso ya mbongo tondenge nini pesi pasi ya kosakana te camarade ya mobali na yo yoke ngobima na ye Cape Town eza ya kobeba yango lisoto kobetela yo lelo. Papa, mutabi makambo wana. Yebisa vraiment please na kombo nzambe please na lingi ba problème te please. Est-ce que makambo ya soto alokuta po audio mususu ezali awa camarade mobile na kati anda kwa plein minuit azoko yebisa yo yebisa ye makambo amira yesa onaki na Facebook. Wala ezali ya lokuta. Na lobby mutaza ko sala biloko wana na yebeza coach. Papa please na kombo nzambe. Na lingi su biloko ate parce que famille nga se tomboki please papa please vraiment na kombo nzambe mama ozali en direct oza en direct na radio loko déjà oza en direct olobi nini ya solo pardon lisolo oyo epesi ngai esengo video oyo etamboyi na réseaux sociaux ya kosakana te mama oyo azali éthiopienne asali bongo 30 ans na mboka Liban mpona kosala mosala atangisa mwana na ye
classe ya pilote ya robema bongo avion lokola kaka mama Charlotte Kapuna atangisaka bato kopusa avion. Après 30 ans mwana na ye ya mobali akoma bongo pilote na Air Ethiopia. Maman oya wuti Liban alingi azonga Ethiopie. Na kati avion surprise maman oya zui ndoka mwana na ende pilote avion. Mama aleli na nostalgie. Yaya yo mbongo na yo zwaka osalaka na yango nini? Mbongo na yo kaka masanga, mbongo na yo kaka okabela mibali, mbongo na yo kaka okabela basi, tala nostalgie. Litea oyo video oyo était ya yo bandeko. Maman oyo a se sacrifié pendant 30 ans pour na mwana ye akoma pilote. Effectivement, ndoto na ye elati nzoto. Yango to redévelopper pour la émission ya lelo. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Na retrouve douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondimake na kupendaka sana. Shitakwacha pelende wenjo. Radio Collective Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyodi bino batu bozalaka na posa ya kopase babon moma na babon séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka ba séjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mobanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko di ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hotel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse ezwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pebenga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais desi ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi Mbote na bino bandeko balandi ya radio Loko télévision bisika nyos tubo zomi merci na confiance et fidélité bo pesaka na programme oyo radio Lokole masolo et pas plutôt kuta la kapo na ko beta masolo ya makambo sali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala ozali kolanda biso ozali partout ozali na États-Unis d'Amérique ozali na Durban ozali na Liban ozali na Cape Town et pas plutôt beta liso le la boye ozali na Kuala Lumpur ozali na Sénégal ozali partout na France Bruxelles, Belgique, na sengi na yo o partager bokota awa to kutani pona ko beta masolo na pona ko éveiller ko peigner yo ko lakisa yo comment est-ce que mutaka ko za na vie soko zali abonné na biso
merci na yo soki mba liboso otala biso nazali ko répéter ko banga te eloko ya liboso to sengi na yo o s'abonner d'abord après o s'abonner au fini cloche de notification na sima na yango nde biso na so ba abonner na bali ba abonner tout partager ya zo partager pour masoto ko beta awa peut-être yo e ko sunga yo te mais ko sunga ndeko moko songolo esika moko pakala yango to sengi na yo ndeko to partager à chaque fois to partager pona ola musa mutu moko songolo esika moko azali bongo na esprit. Merci na Michael Josh, sponsor officiel ya chaîne oyo ya esika ozali yeba ke Michael Josh ezali griffe ya mwana mboka basé aux États-Unis. Michael Josh ezali lokola ba griffe mstolataka yo linga rolata Gucci, yo lingaka Chanel, yo lingaka Twin Families, yo lingaka griffe moko songolo Versace, mais yeba ke griffe ya mwana mboka ezali Michael Josh. Okoti na site ya Michael Josh okomona ba article ya marque na marque ba montre ya marque na marque ezali kuna ya Michael Josh yo pona oza nango besoin ba koya ko sala livraison tina ndako na yo esika osalaka. To bosa na pete ke soke ki sasa so ozali na manifestation, mariage, conférence, nyonso tout anniversaire, Genesis Hotel ezali bongo na Kinshasa. Kolala ba hotel bilela mwanzate ya la la kabongo na Genesis Hotel na avenue Kandakanda numéro 8 na quartier Loja na commune ya Kasavubu, immeuble Kaka lokola na France. Est-ce que komi voilà. Ya yambo to so la makambo o eleki na Cape Town e pesi pasi ya kosaka te na Afrique du Sud kota bana Cape Town bokota bana Johannesburg bana Afrique du Sud bokota po makambo ki ta très grave awa e pesi mu tout ko soit ya na saka bino pira za la kate pira koma pirate yo muto mesna ko ma camarade na ndako yo mutu camarade na yo ya zo amarula oya kede opesa mama na ndenge nini yo so amarula so mula mwasa muso amarula ozupe mula ngamarula pesi mobali na ye akede kopesa mwasi camarade nanga linga mwasi tanga mingi ya linga na ndenge ya yo kali solo kopesa yo pasi ya kosakana te soki to chance awa kaka na radio lokole to kobenga mama yango ye asna de biso qu'est-ce qui passe et ça ya soto alikuta makambo oyo kasi tika to développer solo ya liboso oyo pesi kitoko. Image bozo mona wana sali tour ya réseaux sociaux ya kosakana te pesi parents nyos tout esengo et motiver ba parents ndeko bali o wali komona wana azali mundele te azali éthiopien azali africain azali pe mobali ya mama wana te azali nani mwana na ye liboso mama oyo balobi mama oyo a sacrifié vie na ye mobimba boyebi ke biso ba africain ezalaka pasi mingi africain akoyi na pays na ye azwa mbongo a évolué na pays na ye biso za mingi ba fois kumputu yani ka to ke na Europe te Afrika linga mingi alongo na pays na yake na deuxième nation lokola mama oyo na Éthiopie bande ko simba te kasi a déplacé na Éthiopie akei bongo na mboka Liban et pas va passer là 30 ans na Liban mama oyo mbongo asala ka ba misala makasi azo mbongo wana atindela ka mwana na ya mobali afuta ka kelasi parce que mwana bande ko mama ngana oza pilote mama ngana oza pilote likamute mama linga ya koksa rêve ya mwana na ye abandi ko supporter mwana na ye bande école primaire crèche tina université mwana asidi bongo abimi pe pilote ndoto ya mwana na ye ekomi réalité ndoto elati nzoto kasi tala esengo surprise mama koli 30 ans de service abino sikaboye nazonga na mboka bakoko nakende kopema mwana nga sisi kelasi azwi musala mwana yebisa mama eloko moko teke nazwa musala déjà mwana yebike oui c'est vrai maman yebike mwana silisa akoma ko sala mayeba ka compagnie oyo mwana sala kate voilà voulais-je dire mama pasa na ndako na eko sabi non sika na pemi na zonga na mboka na ngai na kende kovanda surprise chose grave boyebike liste ba passagers ala déjà mwana asombela mama na billet na Air Ethiopia na avion ye moko mwana komema yango asali mama na surprise avion kiti baso ba billet mama pe na aéroport asomi billet na ye amati avion kaka ndeza ba passager parce que mwana na pilote te assez essayer de ba hôtesse no surtout que mama na nga o mata bosa na surprise boye mama pe amati avion kaka ndeza ba contrôler na pe d'avion wana pesa billet otali billet ticket conso mama siko apesi billet c'est mama ko kelete yaka nanu awa yaka mama tele boye ba fungole siko cabine boye mama moni mwana na ye nde
pilote ya avion oyo Air Ethiopia oya komema esengo nini mama leli nostalgie ah mon Dieu mbongo oyo nasali pendant 30 ans ekendaki pamba te tala mwana nanga pilote mama bandi kolela nostalgie. Voilà une femme, voilà une maman, voilà le parent, yo papa yo mama mbongo na osalaka nango nini yaya yo mbongo esilaka na bilamba mama yo mama bayemba kona ba musicien babo kona ba théâtre mbongo osalaka nango nini. Il y a des femmes oyo kutu mwasi aboti atiki mwana na ye o mwana ke defana pa koko na bango na nini yo ko kaka la mwana na yo te tala exemple à suivre mwana komi mutu yaya dans la vie il y a pas un moyen oyo mwana ko réussir vie na ye ce qui est la cité. Oui c'est vrai mwana ko galega classe la cité ba exception la raté mais d'abord 95% bon 70% déjà ce qui mwana ke classe ekosimba. Les parents doivent se sacrifier pour leurs enfants. Les parents doivent se sacrifier pour na bango bazala batulobi. Soki yo papa na yo, maman na yo, apesa ki yo chance wante, sale yango pour na bana yo. Tout le monde lelo yo, moi na bota na famille pauvre, papa ça na moyen te, maman ça na moyen te, mais papa bundi a bundi, moi na ya silisi kelasi, lobi pe, moi na pesi kombo ya papa Valère. Kombo ya papa et matina misu ya batu likolo ya mwana oyo papa yemoko azaki na kombo te to mona ba exemple en son légion Mbappé lelo yo kombo ya Mbappé ya papa na quoi Ipupa fali Ipupa kombo ekenda gola kombo ekila exemple en son légion biso pe lelo yo Pelende, tu as dit que temple, donc ça combo ya papa Valère, nous défendre combo ya papa. Est-ce que comme malgré ma père, bah ça n'a combo mais n'enga na ya mukie, sika bouye Pelende et va lui que soit en plaire. Les lots sont ok partout lui, ngai le qui a fiston Pelende, ngai moi na fiston Pelende, ngai nani bouye, bah qu'on na ma considération. Voilà. Yaya papa tangisa mwana kelasi na yo mama oyo bafuta bana mango ya na poto mbongo ya bana mwana banaza yaki na âge ya 0 tia koksi 18 ans mbongo na bafuta kayo otaka yango wapi na makelemba osaya yango nini mbongo na futela mwana université exemple à suivre tala sikabu yaya pama sepeli kitoko bakasi ete ya bino hein o toloba kite tolobi voilà.
ya tokobetela o sika boye lisolo oyo opesi pasi ya kosakana te tobeti yo lisolo oyo mpona konuire mutu te kaka mpona koteya yo makambo tolobaka awa oyebaka ke esalamaka bisika mosusu oyebaka ke masolo tobetaka na radio lokole ezalaka masolo ya lokuta te ezalaka plutôt réalité mpona konuire bato te bandeko kasi mpona kosunga nasengi na yo bandeko ya Cape Town boka lisolo oyo Cape Town eza ya kobouge oui tokobeta lisolo oyo mpona konuire te mais mpona kopesa ndeko oyo bazwi mwasi na ye courage mpona koteya bandeko mosusu batikali basala makambo ete yaya ndeko mwasi oyo totokota ndeko nyonso komona ye Nadine Kota ba Nadine bokota Nadine tuna Cape Town Kota Nadine na Jobour Kota Nadine ya France Kota ba Nadine bokota ndengo wana yaya totango ya mutu te to ba Nadine bokota kasi jeune fille oyo makambo oyo sai tokobenga ye komona ye Nadia to pesi jeune fille oyo komona ye Nadia mais oyo bifo komona ye mitali ye Nadia bazalaki na mobali na ye banda na Kinshasa balingana na bomwana basala kutu mariage religieux Nadia na mobali na ye basala bana mibale alors base décidaki nde basalaka Nadia na mobali na ye baye bongo na Afrique du Sud bref to banda lisolo ya Afrique du Sud Nadia na mobali na ye baye na Afrique du Sud ba préféré bafana na Cape Town ça fait 12 ans que bafanda kabongo na Cape Town ndenge boyebika raso bokombi mobali ya Nadia parce que mutuna muzaka na pire na ye mais yana na lobarango pire akoma pirate mobali ya Nadia azalaki na pire camarade na ye pire ele mobali ya Nadia ele camarade na ye pire kaka nde ezalaka mais camarade na ye asalaka mwa esika ya mwa biaya lukaka mbongo na vie yaya luka mbongo na vie soko kosala esika ya mutu te sala eloko moko ekopesa mbongo complexe ezala te yaya complexe ezalate na mona ka batuma lingaka faiblesse soki azala mwa bozumuke koleka muninga okomona akolunga avantage azwatina mwasi ya muninga bino basi ya muninga bato boyoka bango ndenge nini pasi pire camarade ya ndeko mobali oyo ndeko mobali oyo ele camarade wana oyebika biso ba Congo tozalaka pire okomba camarade tina ndaku donc ozoke na camarade partout bozana ye camarade auti musa master osa wapi to kutsika bomeli mwa moko bosakani ba secret bozana ngo siko camarade oyo ya mobali ya Nadia camarade wana azali na basi mibale yo kana no mutu na do ozala camarade na basi mibale mwasi moko azali sud africaine mwasi mususu azali malawite. Est-ce que vous comprenez? Na mwasi ya sud-africaine il paraît babota te, mais na mwasi ya malawite babota mwana moko. Mwasi ya malawite wana il paraît faire na retreat, oui on retreat voilà, retreat je crois. Mais mwasi ya sud-africaine afin na bongo na Wembek. Makambu tout et ça na quartier benga Wembek na Cape Town Mada City. Bana ya Mada City mbote na bino. Voilà. Wembek ezalaka wapi? Na Wembek. Quartier moko Wembek. Yaya au fil du temps, il y a eu un temps oyo camarade ya mobali ya Nadia alinga osala restaurant malewa ba congolais weka kongo alinga malewa ba congolais kufaka tropo congolais ata na Château Rouge ata wapi ata surtout na Afrique du Sud wapi yaya même na Kinshasa pondu ezalaka moins cher okomona po olia reste donc olia repas bien autour dans le restaurant ba congolais il faut za na ba 100 reine 150 mbongo ebele pona nini ezola tsamito otesika pauvreté zakat na biso mais soki na restaurant ba africain mususu ba nigérian ba camerounais ba sud-africain ya okolia fufu pena kitoko na musui na ngombe na makayabu na jus ofele omona ka 40 rand apambaka mbongo muke mais il tala plat ba congolais plat ka taka bula fufu muke boy même na Afrique du Sud ya ndengo wana pona nini ndengo wana pauvreté ezati ke to ya mboko to kima pona nzala. Est-ce que vous comprenez? Camarade ya mwasi ya Nadia
asali restaurant nayebi te sozaki mpona koprouve to mpona kosunga ayebi se master ndenge ya lio asala promesa te est ce que mwasi na yo mère akosala restaurant te alors y a pas de souci atie mwasi ya camarade na ye gérante ya restaurant wana na bar et bande ko marcher très bien talaka congolais fungoli moi place bande ko baso ya moi référence baso ko lia baso ko mele consort basuki wate ils sont allés au-delà boyebi kaka ezana bande ko musu bazaka expert na ko détecter makambu ya batu les gens ont compris les gens ont soupçonné que eux mais oyo asa mwasi ya camarade na ye to bandi ko mona bango suspect bo ndenge nini to bandi ko mona bango suspect bo ndenge nini pire camarade akomi kozwa mwasi ya camarade na ye est-ce que ça normal bato ezaki soupçon au fil du temps yaya au fil du temps boyebi soki bato koyiba bisenge koti ale komi normal bino bokasi loka bazomona bino te nzoka bazokomona bino mwana mai akendaka musala asalaka musala ya butu azongaka mingi na tongo chose grave yaya yo ke musala otiki mwasi na ndako et surtout Nadia na mobile na ye bafandaka bango mbaye na Wembek na flat na bango mbale soki mobile ke musala kola na butu mwasi alalaka ye moko nzoka nde camarade ya mobile soki mobile ke musala ye ayaka kutulu kola mbinjo lokola njoyi lokola libaki akoti na ndaku alali na mwasi ya muninga na ye tina tongo na 5h abimi et comment naka kinango bomesano siko yai un temps d'écho parce que bazaki na ba projet no to bunda to kangisa mbongo pona to bima to kende bongo soit États-Unis soit to kena biso Europe est-ce que bokomi voilà mon bali siko bandi ko comprendre te elle moko moi ça bandi ko yebisa non faut to bota kaka na besoin mwana oh mama okosana besoin mwana ndenge nini to na bana mbali to bunda soki to robota bana to kende robota bana na États-Unis soit na Europe. Moi ça bandi kocha pression ya keba na pression mususu babota bonta bate est-ce que bota mwana osana mbongo kolesa bango mobali aboya bo moi ça na ko insister ya njoka mwasi déjà tangu abimana camarade ya mobali na ye mwasi akomaki déjà na retard chose grave moi si pas si mobile que non ngala komi na retard maintenant kana ine bon ça va les camutelo le kola si eye bokende ko sala test ce qui vraiment ils a lu retard to retardé mobile abimisi mbongo apesi moi si ba sali ba test pataka na ba moni que retard mais que confond hôpital ya nzamba sala ka makamuna ye nzoka na hôpital obagela ko sa test wana docteur wana soki pe infirmier wana azali congolais ayebi mobali ya mwasi wana Nadia ayebi peke garçon wana camarade Nadia aza pire camarade na ya mobali na ye amoni bango ba ko sa test amoni yango normal peut-être mobali ya Nadia azalaki na musala alors camarade na ye accompagner ye ba kenda na camarade ya mobali Nadia kena camarade mobali na ye wana ba kenda ko sa test nzoka test wana ezalaki ya mobali ya ezalaki ya camarade ya mobali na ye ya mokili pasi andeko pasi mama ya Kalija mbote na bino mama ya Kalija na Mada City tozoko ya tokoma tina Kalija o kaka basi ya salon basi ya suki nde bazalaka bandumba basi ya suki nde bazalaka mbali ya batu oyo tokobeza onali mwasi ya suki te mwasi normal est-ce que bokomi voiture na ondengo wana pasi ya kosakana te yaya tango ba soupçon bindengo wana batu ba ndisi ko koloba e comme ko masona poisa yali ko mona poisa ba yebisi kutu mobali ndeko bali osanga na butu wana kolo mobali ya Nadia yaya yo ozo fungola misu te tozo mona mwasi na yo bien te na camarade na yo wana salaka afungola restaurant mobali akote li camarade te camarade nanga kosama kamwati ye pena elenga ileye akosama kamwati impose ya fungola misu bon likambu te boyebeza facile te bayebisa yo mwasi na yo andaku azoko bimana camarade na yo okondima facile te pour atala badado camarade basalaki dans les meilleurs dans le pire on va le bala moi c'est pas facile ba comment bandeko sur hôtel moi ça mobali on dit maté ba tu a quartier congolais la félicité congolais congolais dans la solidarité mo boui
bamoni siko ndenge wana babende babino toko supporter sur mutu na restaurant na eta sa mutu mabe abandi ko mona camarade amninga na ye aoso avantage po amoni wakati kubianza yaya ba congolais ba se décider ba kena sur restaurant wana te ba mena sur masanga kuna te restaurant na ekanga est-ce que bokomi ya tobeta di solo oyo na sagesse pour na kopenye yo mutu o wana za pire ngai yo mutu masaka ko mapire no ndako na te pire na ndako te bosuka na restaurant bosuka na libanda vous comprenez de même pena mibali na basi moi je n'ai pas bien moi je n'ai pas moi je n'ai mobile na ça bien mobile na mobile na ngai est-ce que vous commis voilà ba congolais ba boyo okende kuna bref restaurant et kufa restaurant et kufi mais libala na bango et continuer pendant longtemps et continuer mobile pas siko tellement yebisi ndengo wana abani ba doute mais asa na moi maîtrise je félicite mobile o asa mutu ya maîtrise chose grave inego yaya na ese bino camarade ya mobile ya Nadia asa na basi mibale moko sud-africain asa na quartier Wembek basa na quartier moko azaka Malawit ana quartier mususu na Ritish so ba bini Ritish nzoka mwasi ya sud-africaine amona soki ba message ya mwasi ya camarade ya mobile na ye yaya sud-africaine ala mboka na bango na Cape Town ko s'appelle lisusu akendela mwasi ya camarade ya mobile na ye na ndaku Nadia ya tobengi mwasi okomo Nadia oyebi komo na ye c'est bon mais tobengi kombo Nadia topesi komo Nadia komo topesi komo Nadia pour na bo comprendre est-ce que vous komi voilà mwasi ya camarade wana aye na ndaku jour yango pe mobile asalaka te mobile azaka off oyebika ye wana abanda kofinga mwasi ya camarade ya mobile na ye mobile asutuki oyo tika mobile na ngai yoza mwasi ya ndumba mobile na yo na mobile na ngai ba camarade yo bezo ka sonité bino ba congolais bozaka ndengo wana to kantsaka ba congolais bazaka ba ndumba te njoka yo ndumba yozo bimana camarade ya mobile na yo mobile na ngai ba message na stoza nango boy osi kutu na zemi okutu ozana ngo ozana seso zemi waso zemi esa ya mbali na yote esa ya mbali na ngeza nde boy ndeko mbali wana asutuki akalme camarade ya mwasi ya camarade na mama tika kalme sud-africain te pekisa mwasi na sokole barate abimara mbali na ngai alobi akolo bana ki mobali pe abi donc mobali pe a se maîtriser a ju maîtrise makamundengo wana zemilo eza yanga te bo a se maîtriser kaka nzambe pa la kate ya mobala se maîtriser comme s'il y avait rien voilà mbala goza ndingwa tiki ndengwa non kosala makamwa te na yebi kazo kosela yo a maîtriser moi si pona akanga bango pena bien zemi mandi ko kende mandi ko la ekokisa 7 mois Nadia ngo balbomola ka komana zemi 7 mois makena ayoka pena bien te ba shoka nini bakenda asala fausse couche ezaka nzambe mtalenga mwana bota mate asala fausse couche basala curettage mwana bota mate azonga normal bazonga na mbali na ye entre temps ba iko continuer ba iko bomoka ndengwa mobale wana camarade na ye a continuer akoya na ndaku et commissariat yaya yibaka 99 jours mais 100e jour ezalaka ya nzambe yoka siko lisolo ya lisolo to betela oyo to beteli yo lisolo mais biso oui que biso je fais une investigation tozo okende ti Cape Town sponsor na biso Michael Josh azo otiambongo ya billet avion hôtel garde un hôtel 5 étoiles na Cape Town tokende ko sisa likambo pona ko nuire te mais pona ko koma tina suka est-ce que komi voilà yo mndota langa osana lisolo ya kana lisolo na yo osana problème ya kana ngo bambela mbongo bambela lopango toyoki makambo mapangu na Goma na este kuna batu ya pouvoir famille présidentielle ezali komela batu mapangu ya masolo ezali tokoluba yango awa na radio lokole au moins porté vous comprenez tout ça dans investigation c'est que bien tokoluba yango awa ya yo posa na comment baliso na hote ya masolo za ebele basi ya suki na Cape Town ba mama ya Kalija boya na masolo to kobete yango pona ko nuyo te pona ko sunga kaka ba mama ya Château Rouge yaka na masolo ya kana masolo ba mama ya Bruxelles boya na masolo bomoni masolo ya mama Swede et pesi de kitoko solution bandi ko soma boya pe masolo na bino
jour sikoyo webi kala mingi te awatangu artiste comédien na biso auté ko kufa Miraesa oya kufaki na Angola nzoka Nadia alela théâtre au sakarate alela Miraesa nengo au sakarate il paraît que Miraesa pas un camarade de monde sait pas siko mobali ya Nadia azalaki na musala aosa tour à midi ayoki sikoyo sangwana Nadia kufi a téléphoné siko mwasi na ye alingi siko benga mwasi na ye wana tukomela ba 0 heure passée alingi benga mwasi na ye aisa oh pire muto linga na théâtre na yo akufa netinga na théâtre na linga Dadi Kitamba la tapis rouge na théâtre soki Dadi azatra na otala te Dadi akufa et pesa nga passe paix à son âme na théâtre soki ya fay azate ya fay mbote na yo Johnny Fay degré na lela Johnny Fay on dimate na théâtre soki Johnny Fay azate na otala te Batu mbali wana Dadi Kitamba la kenda atika na Johnny Fay ya Fay yo bongo nanga ozobenga te ya Fay ya Fay mbote na yo siko zali tantôt ça va ya Fay on est ensemble na robengo ya mo ya Fay Johnny Fay Luambo ba comédien mobala lingi obenga mwasi amoni ke ezo lekate ezo lekate ndenge nini ça va mobali asali mwasi na audio Nadia boni yo mto lingaka Miraesa oyebi ke Miraesa kufi asaya kokufa atikele message ndingu wana ça va afandi mobala afandi ba 0 heure ba 1 heure boye mwasi sikoya kofungola wana bazala camarade na tandila ku fete ya liboso sili fete beta mimbale pe sili bafandi siko mwasi ko aye kofungola siko téléphone na ye mwasi ko fungola téléphone po atala botanga tali akuta nsiko na message mbaya tindela ki wana atangi message wana po mbali kuna mone pesi bleu sikoyo mwasi alingati na message boye mne téléphone ekoma nde ba téléphone ekoma boye siko kale alaka fo fina bozo lobate siko oko tchaka boye 1 minute o tchaka boye tango tchaka boye mama ndi koloba nzoka mwasa sa fina ki déjà azo ebate nzoka siko camarade siko mobile na kati ya chambre ya liso siko bandi camarade mobile na kati ya chambre azo ko yebisa mwasi ya camarade yebisa eboye Miraesa kufa Yesa aussi au mona kiango na Facebook ba publier kiango mutu alo bandengo na camarade mbali voice na koti ekei déjà moi si pe awali ko lobano Miraesa kufi na mona kiango déjà na Facebook na voya camarade na ye na ya mobile na ya mwasi na ekoti ki ndeko mobile na musala kuna atie ayoka boye ayoki na mobile camarade na loba kuna yebisa ye non connexion na yo ezaki mabe bon okanga téléphone te connexion ezaki mabe mais Miraesa natalaki information na ye déjà na Facebook tangu ndeko mobile amoni ke voix ya camarade na ye na ba 0 heure passé na ndaku na ye na mwasi na ye et que mwasi a répété makambo oya yokaki déjà te makambo ya Miraesa na yokaki yango déjà na monaki yango na Facebook mobile mutu epete asai nini ndeko mobali atindi pire petit na ye afanda complexe moko na ye akende ayebisi petit asali pe malin que non petit please na yebi er eleki ke nembangu nazobenga mère azo yamba te peut-être problème te zo for le téléphone na yo ke na ngo peut-être load shedding na sona mère na sa mère le kamobo petit pire petit na pas la muki akei abandi ko beti na mama père mère porte wala tiga téléphone au fungoma a beti porte porte e fungoma te muto azo répondre te mais vieux na obeta porte muto répondre ngai te mais mère na te mutaza te ninga porte ninga porte logo moko te vieux la sali tout moya te bo beta sali ni akena yi siko ndeko mobala na musala express baby pi camarade na ye abimana mwasi na ye basana kata ndako epa ani ko dicter makambo ame ko benga l'appel normal sous fermé siko tango fete eko sila er moko boye sikoyo ba iner sous boye ale mwasi eko fungola connexion abengi siko mobali tanga ayoko yamba boni oza awa qu'est-ce qui va poser awa ndenge nini ono
en tout cas connexion eza malamu te na ngai connexion oza wapi ona za na ndaku oza ndaku fongo na video kasi mobali esi mwata cha video po amona so za na ndaku tanda o te na za ndaku te bon na za ndaku mais na za na toilette na osala grand besoin kaka osala grand besoin likamute cha video ngana mona so za na toilette o mona cha video aboko cha video o te na za kata toilette te na osala grand besoin mais na po na kata chambre na neni yo osala grand besoin na kata po na chambre. Bon, les camboutés, on a besoin de la chambre. Tcha vidéo ngana mona. Moi ça dit que vidéo té. Moi pas insister. Moi ça dit que vidéo té. Moi si ayeko kata ayeko kanga téléphone a kanginyo surtout. Et pesi mobile kande ko sakanate. Na ba sikota ma sisi fête na bango ipare na ba 5 ans mobile wana kei. Moi c'est ko benga mbal na esikoyo. Ache vidéo. Ache vidéo. Tango ache vidéo siko boye, allez, mabe koti. Voilà. J'ai été mon téléphone là, nous. Allô? Allô, maman, numéro de allô, bonjour, c'est maman Nadine? Ouais, toujours bien gaillon na radio le collège télévision ba tindeli biso ba audio moko boye et Nadine il paraît azo bana mbala camarade na c'est vrai ou c'est faux ça yo nazo katolobi alobi boye o ezali radio le collège tout ça là ba audio moko boye ezo tambola awa ba esi biso maman Nadine te paraît azo bima la camarade ya mobile na ye pire camarade et puis camarade mobile na ye andimi akozong sambonga libala ezali ya solo. Eza solo alobi makambo wana. Tozana ba audio moko awa. Papa, mutu alobi makambo wana. Yebisa ye vraiment please na kombo nzambe please na lingi ba problème te please. Est-ce que makambo eza ya soto alokuta po audio mususu ezali awa camarade mobile na ona kati anda kwa plein minuit azogo yebisa yo yebisa ye makambo amira yesa on a Facebook. Voilà ezali ya lokuta. Na lobi mutu aza kosala babiloko wana na yebe eza coach. Papa please na kombo nzambe na lingi su biloko wana te parce que famille nanga se tomboki soka zoluka ba problème please papa please vraiment na kombo nzambe. Maman ozali en direct. Oza en direct na radio le collège déjà. Oza en direct. Olobi nini? Eza solo. Pardon. Eza soto ya lokuta maman. Voilà, je comprenais voilà boyoki mongo wana ya ndeko. Alobi alingi makamwa de ça tout ça on ne sait pas, on va essayer de rappeler à expliquer biso ce qui a solo makambango ezali ya solo to ya lo kuta y a pas de souci ya mboto continuer li solo tikato benga to yeba makambango ezali ndenge nini. Voilà, to yeba ezali ndenge nini. Voilà. Voilà. Bon, comprenez que ndeko moi si à lingi na ye koyamba te bo oyoki wana y a pas de souci. Voilà, trop content du solo pour Nabino, trop content du solo parce que yemo comme tabenga kibiso mona bengi biso ya moto yambie pe mbala moko en direct et que ndeka ndeke wana y a pas de souci. Tangu moi ça eko benga acha vidéo plus tard wana il paraît camarade mbal na yasa bimaki déjà et peut simba imbai mobile tangu ye bref aboyi na ye makambu aboyi na ye makelele tangu ateko luka camarade na ye andimi makambu nyonso tu wana bref camarade alobi non ça va ndeko limbisa ngai na bimaka na mwasi na ça fait 1 année et 8 mois déjà. Mwana mwasi nanga 1 année 8 mois oui yo camarade nanga pende ya motema boye bon ça va le kambute ngala ko sa yelo gomoko te na sana besoin kaka ozongusela ngai mbongo nanga ya libala camarade ya ndeko oyo andimi kozongisa mbongo ya libala ba famille na kisasa bali ko bazali kozela makamanga yo salama ndenge nini yaya o lisolo ba pesi biso ba beti biso ba beteli biso mais na kolika bebe radio ko de fonctionnera to ko sala nyo surtout to lukande ko mobali wana to lukande ko mwasi to lukande ko camarade na eto yeba makambo yango ezali ndenge nini est-ce que bokomi voilà to kenanga nango ndengo wana voilà
Yambo tosilisa tika to benga nanu ndeko mobali tobenga ndeko mobali toyeba eza ndenge nini wa tobenga ndeko mobali azoko yamba te nayebi te qu'est-ce qui ne va pas tozongela ndeko mwasi et puis voilà quoi. Ndeko mwasi pe alingi susu koyamba te bomoni ye moko mutabengi biso awa tant que toloso makambo wana alingi te bon biso forçaka batu te voilà to forçaka batu te ndeko boyoki ndeko mwasi boyi koyamba telefone mais tokozonga lisusu tokozonga mpona toyeba bongo vérité yaya oyo ezali noka après par to relate bino histoire biso moto inventer yango te ndenge bapesi biso histoire kasi bokoyeba na deuxième émission makambo nini tokosala nyonso tout oluka ndeko mobali ye moko a expliquer tokosala nyonso tout oluka ndeko mwasi a expliquer bete ndeko mwasi pas azali na raison tokoluka oyo alobi azali camarade na ye a expliquer ndenge ezali yaya epesi pasi ya kosakana te makambo ya boye nayesaka bino pire azalaka te pire akoma pirate lisolo tobeti kaka est-ce que lisolo oyo bapesi biso ezali ndenge wana ndeko mwasi azali na kamba koloba te qu'est-ce qui ne va pas boyoki ndenge alobi famille na ye ezali ya kosilika po meza te me tokoyeba ya solo soki makambo oyo ezali makambo ya solo to makambo ya lokuta jusque là tokondena no mutu moko te totiki yango ndenge wana me yebaka esaka yo camarade ezalaka susu pire te akoma pirate komemaka bacamarade na yo te baconnaissance na yo te epai na ndako na yo kaka boye yaya. La confiance n'exclut pas le contrôle. Tala makambo ndenge ke pesi mbayi na ba ko umela mingi te to suki awa mais émission esili awa mais histoire o esili te to kokende sikabwe preuve à l'appui pour toyeba esuki wapi. Merci na Chris Laris réalisateur à émission oyo, merci na Winnie Laris Pelende ye azali bongo assistante na équipe mobimba to pesi bino botondi bozala brancher pour isolo oyo et ko continue na épisode numéro 3. Portez-vous bien. Chap chap. Echara Radio Collective Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Ya botoko mawana tika topesa matondo to remercier Michael Josh, sponsor officiel ya chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi Kozaliwana. Alors, to senga bino ko moko bandeko ko na site na website. Il y a Michael Joyce. Au côté kuna oponi article ya soki net na Afrique na Afrique boyi. Sikoyo winter ngebanda. Vous comprenez? Siko na Afrique boyi elo ngebanda sama ngebanda siko na Afrique. Bo so mona ngona oyo net t-shirt boyi to la ti boyi ba polo oyo ya Michael Josh. Au sentir kilo pena ti na polo pena boyi mutandimi. Mais na Europe sika boyi mali le banda. Donc, kuna ba rivage ezali ba veste pene ya solo ba jaquette pene ya solo pour na winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et bali ya boko ta kuna na site pour na commander quelque chose ya to supporter griffe ya wana mboka ko to supporter griffe ya wana mboka ya biloko ya kolata ya bien à moins cher tala yo que so ba chercher kuna 1535 € sikalango ba trahir payo soko so ba chercher na Michael Josh primo ko abordable maman na griffe ya mwana mboka ya na lingi Europe nyonso tout to yeba Michael Josh existaka ya bengako côté na cité commander quelque chose pour na Michael Josh so rebino ko côté na cité yo benga le Michael Josh to sana ngwa so sala ngote benga to ko pesa yo o so na Michael Josh ye moko so za laki yo mutentel to mona na télévision Michel leki ngala so na Mechentel na Mechentel couturier papa eza griffe ya papa ya to soutenir wana mboka est-ce que vous commis c'est que bien.
Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko ya kosala, et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Momoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyonso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo Afrika la sabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bilamba tina ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud. Dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma, pilote, commercial to militaire. Avantage yango yo obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte ako guide bino ndenge nini mwana na yo ako sala classe ya pilotage. Alors avantage nyonso hébergement minerval olingi mwana na yo ayeba kobongisa ba moteur ba avion benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants.
I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte's place, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mi balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bon yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, Tokumisa Yondenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.